jamais d'ici quoi. Maman Bijou doit bêta. Ma solo le lettre aux amosinzo. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na bande konyo so bolanda vidéo na ngande ko la vidéo ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou d'or aya pamba papa te so maman Bijou d'or aye bosse ka ko bete la bino lisolo ou ba ko la kisa bino recette. Lelo na ko lamba te lelo ko bete la bino lisolo. Lisolo na ngala ko beta lisolo uti Belgique. Ndeko na mwa ya mwasa bengi ya maman Bijou beta lisolo na nga. Beta lisolo na nga do lisolo na zo beteza ka lisolo ya mosinzo. Maman Bijou d'or nde na lobaka na bandara boye nga na bidor na beta masolo na tanga bakomba batute donc so za na lisolo na yo pesinga Maman Bijou d'or akobeta ngona na bezo bo pesanga masolo na bino. Maman Bijou d'or laksa ba recette, Maman Bijou d'or sala ba publicité, Maman Bijou d'or sala ba information izoleka na Congo. Na mutu nyonso to okuta na vidéo pour na mbala liboso na s'abonner na Bidor TV ozala jamais d'ici. Nazala besoin ba j'aime na bino, nazala besoin pour partager ba vidéo nanga et puis nazala besoin ya ba commentaire na bino. Nazo pesa d'abord mbote na babonné na nyonso Maman Bijou alela bino makasi. Donc bon pesanga ba publicité la bino na kosala ndenge na sala publicité ya maman na biso maman Justine na quadrate publicité ya salon de coiffure na salon de coiffure ya suka kwa na quadrate. So oza na besoin ya Maman Bijou sala publicité na yo pourquoi pas na osala ou bien oza na kasi vidéo na yo otindeli Maman Bijou don na ozongo na tia na kati ya Bidor TV ezaka pona ba 1 plus ya musala ya Maman Bijou. Liso na ngeza boye ndeko na nga ya mwasi alobi Maman Bijou lisolo nazo pesa yo na banda d'abord nde nazalaki na kin avant na ya na Belgique na kin ka ndenge ezalaka na ki jeune fille nazalaki na vie na nga mo babanda ko linganga vie na nga wana nga na ye tozalaki na ba écart ya ba 20 ans azalaki mukolo makasi par rapport na nga mais ya banda ko linganga nga na banda ko memela ye ba genre ya na liaka ka ba mbongo na ye so nazala nzala na memeli ba copine na ndaku na ye to lambi to lie to kei na biso ba bilo mwandengwana nga na ye to tikala ko bima vraiment lokola mwasi na mobali te mais abanda ko lesa ngala ba copine nga to keni to lie ba frites to ke ko sali boye so nazangi moi $10 $20 na kote na ndaku na ye apesinga mbongo ba bilo mwandengwana da banda ko memela vie na nga bongo ngala zaki na ba chéri na nga mususu mais vie na ngala zaki ka mutu ba ndeko dépendre ngala bambongo et ko sala ke vie na nga wana a voyager na ye nga pete mala zaki na ba mibali na nga mususu na zaki na garçon moto ndeko vivre na ye na sima na tikali ko bota ba na nga mibale na garçon wana balaki ngate après ngala garçon wana zaki lisusu te garçon aki abali mwasi na ye mususu ngala tikali na bana na nga vie na nga wana kende ki France parce que bandaki ko coopérer na ye très bien bandaki ko changer mbongo na ye abande ko coopérer bien kende ki na ye France ngana ye vraiment tozala atala lisolo te et ko sala ke ya na nga ya mwasi akende ki poto akomi na Belgique asali 3 ans nga pe na sima na bande na koteka na zandu na bande ko kende koteka na zandu na bazaki na mo bambongo na nga ya na nga mwasi lobi nga na zui séjour awa na rotindela yo comme ça osomba billet oya poto et sali ke ya na nga mwasi atindeli nga identité na ye nga pe na sali makasi na ye ko ya Belgique nga na tiki ba na nga mibale na Congo ya na nga mwasi abota ba na 4 na Congo et sali ke tozo vanda ka na ndako mobimba nga na ye nga na ye na tie kaka adresse pa na ye tozo vanda biso mibale na ndako ya na nga mwasi azaki na mwa ba job na ye banda ko sala ya mike nga peta na kokisi inane nga pe na ye kokota na rythme wana ya sala mwa ba nettoyage ba bilo mwande ngwana tozo luka mbongo nga na ya na nga pato ba do bengisa siko bana na biso et sali ke ba cousine tozala na ba cousine na biso na France cousine nga moko azaki na fête ya anniversaire ya mwana na ye cousine na biso abengisi biso nga azaki na identité ya malamu te mais na cascade na nga ya na tokei fête wana na France tokomi kuna tokomaki vendredi tosali ba misala ka ndenge ezalaka samedi nango na salle tozosala ba misala tozobina nga azaki na piste nazobina na nga kozonga nazozonga mpona kende kovanda na bwaka misu boye namoni mutu mo lokola na yebaka na Congo kana vandi na telemi nga mwana mobali o na mona ye wapi
na bandi ko poussa na tina poussa na tali benga na bengi siko vie oyo na bande ko lela e bambongo na Congo na bengi na kombo tant na bengi na ba kombo bo yebe à reconnaître nga parce que nga vraiment na changer na garda ka ata na ni tenanga et puis taille nga na za vraiment ka ndenge na zalaka pe kala yebe ko reconnaître ngai mbala moka lobi moi si na ngai yo changer ka te ndoto benini yo na France abi avie zangai babilo mokonde ya to solo liti na ebisi na bio vandu ya palaxi abi aya tuningo vandu ya binga na vandi kuna o eza fête na biso cousine nga nde mwana ya salisi anniversaire donc eza fête na biso mais nga nazoya na mesa na yo to vanda nazoya to solo la esali kena ke eska bande kuna ba vanda kina eko zongela vie na nga wana nazongela nga me présenter ngai mama ti na sepeli mukile zala bo soki ata liweza la ki bo bien sima bambula boni yelo ba 20 te wana to komi ko solo la ya ko bisaka bi non nga na zana moi cité yo lokola na monio boy na ebite soki ozala mobali to continuer ka bolingo na biso nazala moi cité bi yo bandaka yo na mbula na mboka soki 20 soki combien de mbula ozala moi cité ndenge ya lobi tangu na yaki nakutana na fimo boye tobotaki na fiango bala mibale na balaki mwasi nanga après mwasi nga boyaki na yenga na ekozwa mwasi mususu toboti na elisusu bana mibale mwasi nanga kufaki babilo mo ndengo na bana wana mibale fi mwasi nanga liboso azalaka na bango nga natika na ba mwasi nanga mibale na botaki bana mibali nga natika na ba garçon nanga oyo mwasi nanga oyo nazoki ya mibale akufa atikela ngai na vada na ndaku nga moko kana bana na nga mibale donc nazana mwasi te alobi nga pe la betele vida nga na zwa garçon moko boye garçon abotisa ngai garçon abalanga te garçon atika ngai babilo mondengo wana na yaki poto ya na nga mto tindela ngai identité to pesa ye ya yebisi ngai ayebisinga mwa vie na nga pe na yebisi mwa vie na ngai alobi abi bon nga na yesu ko viona lobinga na za français loko yo le bozalo na séjour te na bala na ngai yo boye boye na mwasi te moi moi so pas le bien le bon problème c'est la montée to solo la kaka to zona no taire ba de solo la comme ça to koye bana malamu ba sali ba échange ba téléphone fiu apesinga lisola zongi na epe na mesa ya ba kamera ya famille na bango et sali ke dimanche na ba poko wana ba zwinzela ba zongi lendi na batongo vie wana abengi fiu apesinga lisolo abia bokoma ki malamu ya bo twadi ko solo la papa ti na ko yebisa yana parce que ngana yana nga tozaki na absuka na chambre moko yim tozaki na droit ya kokotisa mobile ne ko zaki na copain ya bandeko ya si copain ya yenga la na salon ngana kotisa na nga mibali na ndaku ya yana ngate parce que za ndaku na ngate pinga la yaki na nga siko nga zaki na mobilité donc so yi copain ya azate to la na biso mibale na mbetu moko donc tolala ki wana siko na ebisi yana na bi oyebi muto bengi ngai na bandi ko ebisa yana ngati na sali makasi yana ngai ko yeba garçon au place nini vianga bande ko vanda bana tineli moto solo li penza bien ngala yana ngai abi abomona ki na mona ki na feti viango pe 8 na moni a changer na epe mingi te alobi boye azana moi cité ba boye azana séjour balanga to solo li pema yana biso très bien yana biso lo bien talela e kaka et pour ça là que sali moi une semaine vie wana aye abengi mwana mwasi wana na téléphone na lobi ndenge ezali wana ngai naza koya na Belgique abi bon loko ezanda kuna ngate ngala oyebisa ya yake okoya jour pona tozela yo fi apesika lisola ebisi ya na ya lobi ya tozo yamba mupaya vie na wana azoya kotala biso ya na bango lobi oui pourquoi pas aya donc aoza le bienvenu et sali ke vie na wana aye to lambaki to lie abengisaki bakambande ko bakamaradi na yemo we balandi na adresse ya na biso to vandi et puis bakei na bango biso to tikana ya na nga donc ngana vion to komi ko solo la penza vion pa komi na ko ya na Belgique soki aye akomi siko ko zwanga to ke ko lala et pa ya bakamaradi ya vie wana ngana vion la pa to sali presque ke to komi mwasi na mobali. Et ça le jour mususu vient nga benga nga vendredi le bilanga na zoya na koya lobby ngala bisi vie wana na lobby ndenge za bongo ngai samedi à lobby na kosala mais yaya azana congé abala bandaki kutu congé na lelo azana congé a rozala na ndako donc
yo yaka kaka ndenge olobi koya na bamwa batongo yaka ngala kozala te mais okuta yaya na oyebisa yaya déjà ke okoya voilà alobi bon problème eza te nga na koya ekomi mpe na ntongo fio apesi nga lisolo akei na ye mosala ayebisaki déjà yaya na ye ke mopaya akoya fio wana akei na ye mosala esali ke mopaya na ye mpe aye asone yaya wana akotisi na ndako yaya wana ayambi ye bavandi fio apesi nga lisolo alobi mama bijou eloko moko namonaki yango kaka suspect parce que nga na yaya na nga tozala biso mibale na ndako soki nga naza libanda yaya na nga tika afungola na place te po yebi ke nga na nakoti te ye mpe so aza libanda nga mpe jamais nakotika afungola na place parce que naoyebi ke yaya na nga akoya nga sikoyo ntango na ye na porte ase nafungoli bien nakomi na porte na biso ya ndako nafungola na place ngabi mais yaya aza na mopaya bo bamikangami lisusu boye mpo na nini nakipe na nga te mai navandi na bandi kosone esali mwa ba 5 minutes yaya na nga abimi naliputa na ye na tolo alobi po salon na biso mpenza ezalaka ya kokanga soki mpe moto aza na toilette donc moto asala amona ye te donc toilette eza mpe ka pembeni na porte oyo ya ndako bafungolelaki ngai yaya alobi te sheri na wavandi na ye kuna na salon nga nauti na nga kosukola nga mpe nakoti na nga mbango nake kopesa sheri na nga mbote namoni mpe ya sheri na nga vandi azalaki na 2 verre lokola yaya na nga mpe azalaki wana azalaki na 2 verre me nakipe te nazalaki mpe na idea mabe te mais mwa babula mabe elingaki ya me nase réserve ngabi wana aza yaya na nga donc sikoyo yaya na biso mpe akoti na ye alati na ye susu bapijama na ye aye abimi aye na salon toye kovanda natuni sheri na nga na bia naservir biloko abi te biso tosi tolie na biso abi bonga mpe nasala mwa semoule nalia nasukola bongo tokende nasali mpe semoule na nga nalie nasukoli nabongisi mwa saki na nga na sheri na nga tobima tokende kolela epai ya bakamaradi na ye mpo na ndako na nga alalisaka mobali te esali ke tolaki mpe yaya na biso bien tokei na biso yaya na biso mpe atikali na ye kotika atikali boye fi wana bakei po esali osalaki mpo namema lisolo molai te ekomaki kosalaki wi garçon wana azoya na ye mwana mwasi wana mpe akomi kokende France esalaki na moment moko boye fi yango azokende susu France te parce que il fallait asala vraiment abose na mosala na ye yaya na ye ya mwasi azwi congé na mosala yaya na bango mwasi ayebisi alobi ke nga lokola nazwi congé na mosala nazokende na nga France mpo na nakende kosomba babiloko na nga na bamarché lokola nazokende Afrique kala mingi te na bajuillet fio apesi nga lisolo alobi mama bijou nayebisi ye nalobi wi lokola ozokende lokola sheri na nga mikolo aye kote otenga mpe nake France te azalaki na biloko mo efali atindela ayelanga yango lokola azoya kote te na retour na yo na koyebisa ye aya place yo kozala atikela yo bakoli donc yaya na nga azokende epai ya bacousine na biso na France esali ke yaya akei na ye nga mpe natikali na nga nabengaka sheri na nga tobenganaka na ye na pourquoi soki nauti mosala ata mosusu nasukoli na koti na mbe tobengana na bavideo tobengana nabenga sheri na nga normal ndenge nabengaka comme toujours mais yaya na nga mwasi abande kozala soki obengi ye ta mosusu epai ya bacousine alalaki mpa camarade na ye obengi ye moko bao te nazalaki na marché donc ozwa mpenza yaya na nga na une semaine asalaki na France ezalaki vraiment nasolola na ye 2 fois pamba 2 fois ngo mpe nazwa ye mbala moko ye mpe abenganga mbala moko donc nakomprenaki ke yaya akei France ake okuta ata mosusu na bakamaradi ne bazalaka kuna ake na ye na mboka na ye ake kosala na ye mwa loyenge na ye mpo aza na congé nazalaki vraiment na idée mabe na yaya na ngai te yaya na nga azongi kozonga yaya na nga azongi esali mpe ke nga mpe mokolo mosusu esali ke nakende France nakei France nakomi na France koya nyonso tu onga na yaka na France wana nayaka na ndako ya mobali na nga seke ndako na nga natikala komona ata brosse ya suki oyo te natikala komona ata rouge à lèvres te mpo ndako ya mwasi azalaka eyebanaka ndako wana mpenza ezalaka na eloko te parce que mwana mobali wana mwasi na ye akufa bandeko ya mwasi wana baya bazwa biloko nyonso tu ya mwana na bango mwana papa wana atikalaka na bana na ye ya mibali ntango nakoti na douche naki namoni brosse ya suki namoni mo mafuta moko benga mpe napakolaka yango mafuta
na bengi chéri na tuni na lui o ndako oyo ezaka na babrosi te ezaka na bafuta te biloko ewuti wapi alobi ta mosusu bana na oyo bakotisaki mopaya nayebi te ezwa yango ka tiango na armoire wana bango mo baolongola esali ke ngai naye koyebisa donc namoni yango suspect po mafuta na biso bon nakipe na nga mpe te navandi sikoyo natikala jamais kocontrole portable ya mobali na ngai mais mokolo wana nazalaki na idée kaka ntango ye alali motema mosusu kaka nazwa portable wana nazwi portable wana papa bato atia na ye kodi te donc atia na ye kodi te azalaka nde mpe na makambo ya soki ndenge nini ya kokimisa telefone te telefone na ye evandi na oka place evandaka nazwi telefone nakoti na whatsapp apeli kaka yaya na ngai nakende na telefone ya normal donc yaya na nga na mobali na nga babenganaka par jour ata 10 fois nafandi ngabi akomi kombo mpenza ya yaya na nga limero oyo ya yaya na nga babenganaka neti lelo journal lelo boye basi babengana au moins 2 fois likambo nini oyo bango bale bazobengana babengana yaya na nga yebisa nga teki basololaka na sheri na nga epi sheri na nga alobaka teki babenganaka na yaya na nga eza nini o juste namoni yango suspect nga alobi ya quelque chose mafuta wana namoni na douche eza mafuta nga la yana nga topakolaka bongo sikoyo oyo likambo nini ngai naza komona mama Bijou nga apesaka na nga conseil epa na biso yaya ya mwasi aza bokilo yaya ya mwasi aza lokola mama ya mwasi na yo epa na biso nga Bijou na kokosolola naza na baleki na ngai naza na baleki na ngai na bakini kuna ebelebele mibali na bango nakoki kovanda na mobali na ye boye tovanda tosolola nini nakobenga leki na mobali ya leki na nga mpo tosolola nini parce que soki nabengi mobali ya leki na nga ube mobali ya leki na nga abengi nga il faut mwasi na ye directement ayeba et puis il faut nayebisa mwasi na ye déjà makambo nini tosololi na mobali na po mingi ozala ata mosusu azofunda mwasi na ye mais ya kobenga tosolola nango nakutu likambo nini tokosolola nga na mobali ya leki na nga na omona yango te oyo nani mobali ya leki na par jour bozosolola ata 10 fois bosololaka nini parce que epa na biso yaya aza bokilo mwana mwasi wana amoni yango suspect atuni mobali na yebi vraiment yebisa ngai ya quelque chose entre yo na yaya na ngai ndenge nini tala neti jour boye yo na ye bosololi 10 fois oyo jour wana elandi bosololi 5 fois bosololaka nini na yaya na nga mwasi papa wana akoki koloba te azobetabetaka monoko kasi aza yaya na yo azokoka koloba te ntango kaka sheri na nga abimi boye mbala moko nabengi yaya na ngai nalobi yaya nalingi bablagi te yebisa ngai eloko nini oyo ezoleka yo na mobali na nga bosolola koyebisa nga te bozala masolo nini bino mibale alobi yo oza kuna sur place tuna ye nde moto akoyebisa nga aza likambo akoyebisa yo te donc ya na nga compliqué nga na façon mo donc ye nde moto aza na makambo akoyebisa yo ya nga naza na likambo te na koyebisa yo bakomisi nga lokola zoba mama Bijou ntango mobali na nga ye natuni ye nalobi vraiment ngai na yo ezosila lelo il faut yebisa nga vérité eloko nini yo na ya na nga bosololaka alobi abengi nga na kombo na nga alobi nga na banda kolinga o banda kala oza mwasi na nga na Congo otikala kolinga nga te mais olingi nga tovandaka bien soki oyo olambela nga biloko ata ya 1 mois okei na yo bana mpe balingi yo mais eloko moko kaka nazo regrete vraiment yana aza na zemi na nga abi yaya na yo aza na zemi na nga mwana mwasi na bilanga mama Bijou tango bato bazwaka AVC ezala nde bongo tango ye mobali na nga yebisinga namoni eloko moko boya moto biminga na nzoto na comprendre te na toki na bandele suna biya na nga aza na zemi na yo na ndenge nini ya na aza na zemi na ndenge nini na ndenge ke wi tokoma kobima na ye banda na ye tobima na ye kuna epa na ye
ti na lelo ya koma ko yeso ka ye France koma ko ye palanga moi donc mona moso na lobna mama bijou na vandi na kanisinga bia yango wane yaya na ngai mukolo na kutaka bango akanga wanda kuna fungola ba utaka ko sala likambo na tuni mobali na bi bon au juste ba lobela nga bobanda na bolingo na bino wapi o te oyebi jour wana ngala yeki yo zaki na musala na kutaki ya na bino azaki na ebie ta ngala koti abando mela ba whisky na ye après donc talaka ngala za mona mobali mtabanda kinga nga mama bijou na lobaka eloko nyonso tu elekaka te eloko nyonso ezala na mwana mwasi ezala na mwana mobali eloko so ebandi okoma excès ezalaka bien te surtout yo mwana mwasi okomela masanga lokola masanga lobi ekosila pourquoi bayebisinga balobi yaya na biso ya mwasi wana amelaka whisky na ndenge ya mokie te nayebaka nanga te ezala na bato mosusu balobaka ke oyi nasalaki likambo wana nazalaki na kwiti ka mama bijou namona yango lokuta namona yango lokuta parce que neti na kaya ndeko na biso ya mwasi mobali wana alobi ke mujura liboso babimaka na semeki na ye parce que semeki na ye azaki na kwiti oui oji azaki na kwiti tango kwiti wana esilaki yango la mukola kene kosomba billet akende France tango ti azokende kosomba billet azokende kosomba billet matina na soki na mitfa ou beso kende ki na train na yebite kaka na kwiti akomiti na katikata ndako atata wana kaka na kwiti alali wana kaka na kwiti loba bibibu comme susu pa yeli susu kaka na kwiti donc ezala kwiti te ngana mona soki muto sala ki likambu na sa kwiti c'est que kanaki yango c'est que kanaki parce que likambu o sala ki na sa kwiti okoki ko répéter mo 2 fois 3 fois te parce que tango sala ki na kwiti lobi tango ozonga muto esili yo kwiti na we sili mezo continuer ka ko sala ngo benga na téléphone ka na kwiti abenga koma ko benga tata wana atazala musala kaka na kwiti donc totika kokosa makambo na base ya bakwiti parce que likambo ya osala ina au fingi mutu base ya kwiti lobe o reconnaître osengi pardon et puis c'est fini et puis osala mo lisusu te bato bafinga bato na sa kwiti kanaki mutu wana nga mama bijou na mela masanga te na yebite modèle ba kwiti yango soki yaka ndenge nini mais nga na mona makambo nyonso tu o bato basala ona sala ke na sa kwiti net bakosaka lisolo ko kende mulaite pala sina lobi mingi donc mama na biso ya mama kulutu akomi kobima na mobali ya leki na ye mobali akomi na zemi ya mobali ya leki na ye nga vraiment nazoyeba te mobali ya leki na yo si bobanda kosolola na ye nini mobali ya na yo bobanda kovanda esika mo bobandi kosolola bosolola masolo nini et puis mosinzo yango il faut eponaka il faut donc otala la place ni kokosa ela mosinzo ya boye non ngala mona yango eza kindoki parce que mama kulutu wana azana mobali na ye azana chéri na ye na Belgique mwana mwasi abato aye auti Afrique siko azana séjour à malamu te yo kutu azana séjour na yo ana séjour à malamu te azana epela mobali te pona ya mona kike oui moto alingaka ekala et puis esimba te ana poto esimbi nango en tout cas vraiment mama kulutu sololi mabe leki na yo azomona eloko akosala te tangu kaka mobali wana ayebisi fi oyo vérité fi anga lobi nazana eloko aloba te parce que ndi nazali awa la moni soki ba yelinga nini ya tension nanga emati nazana eloko ya oloba te ngana yo tozalaka lisusu mwasi na mobali te na tikeli yo yaya asimbi susu telefone bengi ya la bangabi ya yo moni makambo sali ngai ngana yo ki yana leki esili bosananga bosala ke ozalaka na leki moko kombo na ye bijou bosala ke oyebaka bijou na mokili abi bosananga tema na tanga bakumba batu te abi bosananga yi donc ndenge naza na France awa soki na ye lobi na ndaku na yo nakota na malembe lokola naza na fungola ndako ya lokola nga pe na koma ko contribuer à partir à fin du mois au foot ndaku na yo moko
lokola aza na fungola nakota malembe la bimisa biloko nanga soki okoderange nga nde polisi akokwea mais soki okoderange nga te naza na besoin na yo te na okota nazwi bagage nanga na bimi nake kotelinga ayebisi mpe mobali wana alobi na ye omoni ndenge eza we nazozwa biloko nanga nakokola lepa ya cousine nga na yo esili nga nakoki jamais kosangisa mobali na yaya na ngai oyo asalinga nga kutu leki nakoki kolika jamais mobali na ye ye alingi mobali na nga natikeli yo epuis ekomi na zemi natikeli yo ye papa wala komi kobondela mwasi na yo te tala kaka nga mpe nayebi te bana bayebi na bango yo ntango kutu ayaka kolala awa nabombaka ye nalakisaka ye bana te mpo bana bayebi yo nga nalingi yo boyeboye nalingi nanga ya na yo te nayebisaki alongola zemi ya na alobi akolongola zemi te na baage wana so alongoli zemi aoya kufa aya kufa akolongola zemi te boye vraiment atako tu fendi mondango atako tu fendi mondango yaya oyoki na osoni te yaya vraiment olongoli penza bilamba la misu ya mobali aleki na yo vraiment ozaki na kwiti jour moko kwiti oyebandeka ko continuer ti ozwi zemi ka na kwiti ya yo osololi mabe osololi mabe la sololi na leki na alobi ye akoki kosalaka yango te na vi na ye ata aza leki bongo siko yo oza yaya oza bokilo vraiment nga mama Bijou napesa conseil ndeko na biso ya mwasi alobi akangaki biloko na ye ake kolala epai ya cousine na ye après ntango aye azongaki na Belgique ayaki penza asone akuti ya na ya sa kangeli biloko ateli na couloir to ya na ya kangeli biloko ateli na pièce moko boyeke okosuka ka na pièce wana abina ye na kuti ya ebisinga biloko lo ye biloko na ope yangwana do ya na nga kangeli nga deja biloko nazozwa biloko na nga nazolela nga biya ya omoni nde nazali na Belgique na yebi mutu te do na vanda na ndaku na yo oyo salingai ya zala na longue vie bovanda bobota bana 10 bobota bana 10 ebike na toswana te na ya nakanga biloko na ebisika ya mokili eza mulai oyo salinga un jour okofuta abi mama Bijou nde nazobenga yo boye nde nazobenga yo boye nakoma kovanda epai ya fi moko boye ya bikolo fi wana tosalaka na ye mosala esika moko nakoma kovanda epai ya bikolo tina se prépare na kokisa garantie nanga nazwa ndako séjour mpe ya malonga te mutu mpe apesaka ngai tio wana ya mosala ye yaya na ngai chance tina lelo kutu ayebisa mutu apesa ngai identité babotolanga te na continuera nanga kosala kaka na identité oyo bapesa nga wana donc nakoma kolala epai ya bikolo ngana mwana mwasi wana tosola kaka français parce que aloba alingala te ngana ya nanga tokabwana Bijou tokabwana nde na wabetolo lisolo oyo deja tosali ba 6 mois tolobanaka te tobenganaka te nazwa simi nanga na buka nasomba simi mosusu na changea numéro mukona mona ki émission na yoka ki émission na obeti lisola ba mosinzo nga lobi non mona mwasi ifona lukaye na pesa ye lisolo na ngai abi mama Bijou donc lika masolo oyo bete ya mosinzo ngai ndeko na mwasi si arrivela ngai ya na nga mwasi mtasala nga mosinzo mama Bijou nga pesa na nga conseil mosinzo eza mabe ya malamu te kala koki ko encourager yango te na koki ko encourager yango te tellement na encourager ba buzo ba pété tellement pe na condamna rapete mais il faut y ba place no kosala mosinzo na yo na mutu mobali ya mutu oyo yebi eza na goûté oh ba bozo yiba na ya zate bo sali soki ndenge nini non ozala l'aise te zwa ya mobali ya mutu ya musika oui otie penza libaya ozwi wana ndenge soko olingi osalaki mosinzo na yo mais ya mutu oyo oyebi vraiment eza na goûté
mobali ya na yo olinga ye pourquoi mobali ya leki na yo olinga ye pona nini po ebela mibali bazala mokili oyo soko olingi ya mbongo okozwa makasi na yo soko olingi ya kitoko okozwa makasi ka ya yo parce que mutu ya mutu azala ba vision na ye mutu ya mutu azala makambo na ye avisa soko po olingi oza limité yo pe kaka soko po olingi oza pe limité toza likolo yo kaka na makambo na yo olinga mobali ya ndeko na yo pona nini mama kulutu soki okutani na lisolo ya boye ozala ba makambo ya boye obeta mosinzo na mobali azalaka leki na yo po babili bala ngo ezo continuer tina lelo mama wana abota penza bebe nye abota na mobali ya leki na ye mama wana aboti so na ba 50 et quelque apusi penza susu poussette na poussette na poto na mobali ya leki na ye soni na tuni ekolo yango ya bango ya bato babengaka ke bana ba bizitu wana ya bato ya bazala respect wana oyo ndima teke bakosala makambo ya bongo ekolo ya bato ya bano bazala respect bapesa mbote boye wana po mama bijou atangala bekolo ya bato te donc ekipaka nango lisusu te mosinzo ekoma nango eponaka lisusu te bikolo nyonso te bakoma na bango kosala buzoba vraiment lisolo oyo soki ekutaneli yo ke osalaka makambo ya boye ta mosusu na molili okanisaka bato bayebaka te nzambe amonaka yo ta mosusu osala yango lelo oyo ekutani na video na nga boye luka ndeko na yo senga ye pardon ou bien kosala yango lisusu kaka te parce que ezala yo kitoko te mosinzo ya mosika nayebi nanga mwasi na yo te soki osali makasi ozwi ata place wana ou bien nayebi te me ya moto oyo oyebi eza na sansa ata moke te parce que leki no ake atikelo libala atikelo mobali ou bien yaya na ake atikelo libala na sansi nini toluka place na biso osala mosinzo mama bijou apesaka na ye conseil tokomi na biso na fin du monde bato bazoyeba te ke nani nakoki kosala ye mabe kala ezalaka ava moto asala yo mabe ifo azala moto ya mosika sikoyo eza nango susu bongo te ka ndeko na yo oyo bozalaka na ye ka moto akokanisela yo mabe ndeko na yo oyo bozala na ye ka moto akosala yo mabe epuis ntango azokanisela yo mabe akoki koraisonne ata te ke leki na ngai nayoka ye na makambo ya boye te akoki mpe koraisonne ata te ke ya na ngai nayoka ye na makambo ya boye te non bayaya baosala baleki mabe baleki baosala bayaya mabe ya mosinzo vraiment nde pardon mpenza parce que motu asa bimi na ndeko na yo okoki jamais kobima na ye mama bijou apesaka kaka conseil lelo napesi conseil na mama kulutu mobali ya leki na yo aza mobali ya leki na yo oza bokilo epa na biso yaya aza moto akopesa ye respect ndenge moko pe yo leki okoki kolinga jamais mobali ya na ata kutu bobila na kosi yango na likambo ni donc ezalaka nango te napesi mbote na famille nanga mobimba famille mosi bijou mosi alingaka bino mingi napesi mbote na bamakopa nanga nyonso kwa bilonda Denise na Canada nayebi te soko na otindelo video oyo makopine kwa mwana classe na biso napesi mbote na bijou la blanche na Congo napesi mbote na mami Zaina na Congo napesi mbote na Majoli na Belgique napesi mbote na mama Magi napesi mbote na mama Meje kwa makopine napesi mbote na mama Leki Mado Spaghetti ya Blandine Bula kwa mama bijou donga beta na masolo napesa na nga pe ba conseil mosinzo luka ndeni ya osaila mosinzo na penza ya pembe de banfasi esa na bien te za na kitote mobala leki no aza ya yote et puis mobali ya na aza pe ya yote. En tout cas la ligne bino mingi prochaine émission kala mingi te bo s'abonner vraiment massivement la chaîne nanga parce que vraiment kaya masolo etendi bo benga mama bijou bo pesa mama bijou ba masolo na bino mama bijou alambaka donc la ligne bino mingi prochaine émission kala mingi te boko sepela. Donc il y a tout au titre, deux fois, tu es outil dans le mal. Bye yo!